mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous, pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble, je t'ai dit je t'aime à travers. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +200. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous, pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble, je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous, pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble, je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de Garay. Quand je suis dans le Mbote libota nanga mbote na bino esengo mingi ya ko présenter biso résidence oyo. Dernièrement to tchaki yango en mode photo mais lelo to kitaki sur terrain to e bandenge ya ko expliquer ko lakisa environnement secteur bilo nyonso ndenge ezaleli. Donc résidence yango yo o superficie nango eza 21 mètres sur 25. Donc 21 mètres sur 25. Eza nanda kwa munene oya kitoko oyo ya 6 chambres, 4 salles de bain, cuisine, magasin, salon, des salons, salon C, salon likolo, chambre d'appareil à munene. Donc na surtout air to mata to tala to découvrir ensemble. Biso nyonso avec même idée, même idéologie, même morale. Toyeba ko découvrir ndenge lupango ezali ko na libanda tina kati. Donc wana a toza libanda tozo baluka lupango tozo lakisa ndaku ndenge ezali. Ndaku oyo eza ndaku moko batonga batunanu bafandi te. Donc ba oyo baza awa eza bandeko ya propriétaire o bazo kengela yango. Donc ba oyo bazo kengela batala ndaku pona propriété. Wana to bima libanda to mona pena nu environnement ndenge ezali. Ouais. Donc awa to matili kono na ndenge environnement lupang oyo eza direct na fleuve te parce que oyo eza liboso na biso awa o bomoni fondation oyo eza site touristique bazo sala na sima ya ndaku o batola rouge wana eza site touristique bazo sala to kitana sena expliquer nanu na se. Voilà, donc awa eza après lupango fleuve eza kuna mais antenne o bozomona oyo soko tali bien eza na fondation moko eza pembeni antenne ya yango liboso oyo eza fondation ya lupango ya mutu. Donc lupango na biso e place esukeli esuki awa entre lupango na nzeta mbila oyo tomona oyo eza avenue après oyo eza lupango ya mutu to mata so likolo. Voilà, donc automatique so likolo total environnement parce que environnement est très important. Au revendre na banani pembeni quartier eza ndenge nini. Donc air to mataraboui ezalara ya liboso pona ko lakisa quartier ndenge ezali environnement ndenge ezaleli ya mibale ezalara pour éviter ba question liée na érosion. Ndenge to lobaki ke lupango na biso eza au bord du fleuve te mais eza vue du fleuve. Donc après biso nanzeta mbila oto mona liboso ndako wana eza avenue oyo bato sima na lupango oyo se entrée na bango yango wana liboso lupango awa na avenue awa place bandeko batelemi awa eza avenue ekiti ti na lupango oyo ya se oyo tolakisi fondation ya se wana après yango deux place fleuve abandi donc nzeta mbila na biso oyo
na mira lupango avenir eza a pona batasima. Et puis mutase aza na lupango na ye na se wana. Lupango na biso so to comprendre bien eza entre deux avenues. Avenue ya liboso na avenue o eza entre mibale a. Toko tanakati. Voilà. Awa toko tisko na kati ya lupango. Parce que to lobaki avant to lakisa na kati to zona libanda. Awa toko tisko na kati na ndenge ya sima ya ndako. Awa to mona ba veranda sécurisé blindé na ba anti-vol. Donc oyo ba entrée na ndenge ya sima. Oyo entrée pona kokota na salon ya C, salon ya C. Parce que salon likolo pe zali torotala yango mais oyo salon ya C. Et puis entrée oyo elandi, entrée oyo elandi eza pona awa eza pona entrée ya cuisine mais tokota na ndenga salon na. Voilà donc awa tokoti na salon ya C. Salon ya C yango yo. Ils ont très vaste na salle à manger, maramnyonso. Ils ont vraiment monene. On a problème à lumière, courant et qui donc tu prévois que lumière té. Automatique likolo, toujours dans la cuisine, toujours dans la cuisine. Voilà. Awa, toujours dans sa cuisine, nenge ezali bien meublé et puis na dépôt, place où mon porte où ils a porte il y a dépôt. Donc à ton côté na toilette visitaire il y a C. Voilà. Donc à ce automatique na likolo donc bomoni to leximum bang par rapport ya chrono ya minute donc minute na biso eza limité yango moni to leximum bang a to na salon likolo à partir de salon likolo na ba chambre nyonso likolo eza na ba balcon ozomona vue du fleuve. Donc nde tolobaki. Et puis, awa to koti na salon, eza ya likolo, salon likolo, yango, eza très propre, eza munene. Et puis, chambre, ya ba parents, chambre ba parents, pe, eza très vaste, eza mesure moko na salon, ya likolo. Eza ndenge moko, dimension moko, eza dana bantene, ba maramnyonso. To kota, to tala, ndenge toilette, ya ba parents, ezali, na ba jacuzzi. A o nyos a to tozana o babengaka bon na bosani kombo mais a eza place bachaka bilamba babomba bilamba ya ba parents ko bomba moi biloko ndenge ezalaka espace o nyos to mona awa eza chambre ba parents kaka oui babengaka ngo dressing donc dressing yango na to lekaki et puis awa toza siko na dans salle de bain ya ba parents yango awa donc o nyos to laki sur là ko banda na chambre ba parents dressing na nyonso donc chambre ba parents est tellement vaste awa to koti na couloir toilette moko ya bana yango na to laki na sali 2 na deux chambres moko ezana ba toilette nango mais moi to laki nyonso ezate vu que minute na biso ezalaka réduit bilo msusu ezali o nyonso vous a intéressé à koki kotala yango soit kotindele vidéo en privé par rapport à temps oyo tozalaka na yango na ba vidéo na biso donc wana awa déjà to lakisaki presque to komi déjà presque na suka onyos akozala intéressé numéro eza affiché na se ya ba écran na bino to bengani to négocier to solola propriétaire azali donc to tchara lupango betolo barake c'est que propriétaire azana posa ya mongo donc ceux qui osent intéressé au bengi biso to solo la to ba ndenge nini toko négocier lupango donc lupango ezana prix à $280,000 à discuter na lobi bien lupango ezana prix à $280,000 à discuter eza na commune ya Mongafula na quartier CPA Mushi. Oyo na lobara toujours que CPA Mushi eza le premier et meilleur quartier ya commune ya Mongafula. Donc eza à 25 minutes ya Kitambo magasin. So za Kitambo magasin, aujourd'hui soit nzela mai soit nzela ya DGC, au retomber na saut des moutons ya pompage o ekomema biso ti place lupango ezali na quartier Mboudi. Donc voilà un peu lupango ezali na quartier CPA Mushi Mboudi. Donc, non loin, il y a Fleuve, commune de Mongafula. $280,000 à discuter. Donc, on a intéressé. Na banda kwa boy.
ko profiter ko somba to garder mbongo. Merci beaucoup.